Asisi loko yinde yaki akangi ba click na ba club Oustake Canada. Lisette, namoni bo sait l'article yona na Koko Bolobi les parcours désastreux de Sandra Moudimbi, etc. Parcours n'angeza désastreux te. Parcours n'angeza monstrueux. Monstrueux. Bien que on a désastre. Monstrueux. Diabolique. Yango na moninga na oloba bolo comme taliboma. Pona yebi passe sike Koko sa mutu. Pona yebi mutu na passe yelo konya Koko makomo buskoza méchant boy. Ba chino ba futi bango 70 millions. Mbongo monsieur leki na Robank. Mbongo mususu ba pesa bako na maboko. Ba expliquer mso mbongo na ba sena ngoni. Ba expliquer mbongo wane salani parce que ba investissant on a rien. Na rien. Lisa soki tembe na yelo na ba preuve. Na biso soka tembe na ko yelo na se biso na video soma kina na limité na yela yo. Nyoso yo sala ki plaka na ko yelo mama. Boyoka busoto o ezoleka na RDC. Busoto ezoleka na RDC. Et nyoso na Lisette atanga détourner on a so bolobi chilomba koteli. Chilomba couvrier. Makambo escroquerie ba dit pas CNS baba nani yo ba comme noni mbongo tu ya caisse ya banque tirala ya CNS akumbana na wakenda chilombo courant chilombo dobo afini kiamu awuti sukolia 1 million calamité dubu ba fini kiamu pa chilombo ndeto loba lisusu Lisette a détourné lisusu ba million yena on a ba voice ozo yebisa Denise Nyakeru yebisa mobali no alimbisa ngai batu balobi que oza traître bango balobi boye soki ba voice ebimi lelo ezali parce que yo ofeza ki chanter bango ba peso mbongo 300 000 5 millions de dollars etc et que ba peso yote na kanda na yango bimisi ba vidéo. Est-ce que oza très traité? On va expliquer ba congolais nini batu banimako ba yebi oza combattante au s'opposer à un régime nzoka na kuzu okoma camarade ya Denise Nyakeru moni nga naza ennemi ya gouvernement te mais naza contre façon de faire les choses na bango et ngai naza na place moko te na senga bango ata 1 euro eza te baya ko proposer nga mbongo pona lingaki na publier ba vidéo na bango. Même ya Nyake on a ngana publié te nazaki plus na ba vidéo ya Sylvie Mulumba ya ba attentat ou saki na ndako nanga. Ta on a ngina publié yango ba isinga que d'une manière ou d'une autre et ko entacher réputation ya maman Denise Nyakero na publié te. Na bina ko publié te par rapport à quoi donc ngai naza venga bi imaginez que zaki bino nde bosaki ngango bonga bozala bana nzambe na ko publié ba vidéo ba utiliser ki batutu ya famille nanga ba benga kinga ko gagner nini tika etc. Batu na lobi batu benga na modèle na calme. Ce qui m'a énervé parce que ils se sont joués de moi. Bozo bondelanga ke na bombango te na ke na police. Ba lobi na préféré ke na police ke osala nini o publier ba vidéo. Mais beaucoup mi ko sala nga ba menace, ko tindelanga batu ba bisanga beaucoup bomanga, ko tinda batu na internet ba finganga, ko sala nga ba live pas batu na bango ba futaka sur internet, mais finalement je suis pas bête. Il faut que la vérité éclate au grand jour. Olia mbongo na bango toté parce que batu balobi oza deux fois oza traître le kolomo na kati le komo libanda parce que ça ne s'explique pas que yo télé mela batu boyo kana na bango te mena kuzu bo solo laka bokomo ba camarade c'est la question qui semble un peu mettre tout le monde dans le flou quoi. Ngana koma camarade na bango te. Maintenant comme je viens d'expliquer, c'est Sylvie Mulumba qui m'a contacté et na koma ko sona bango parce que tout ça ennemi te. Na ennemi na wela na bango eloko te. Ngana zo telemela nde façon de faire les choses. Donc tu as biso makele na ba réseaux sociaux chilombo na kuzu osolola na Sylvie Mulumba na kuzu osolola na Denise Nyakeru. C'est incohérent maman. Tu reconnaître quand même que on dirait au quotidien biso na kata poto quoi. Les gens ont droit d'être déçus na comportement na yo. Oui, j'accepte que va cause à la déçu na comportement nanga, mais ngana bandi ko sona Denise Nyakeru au mois de juin 2024. Na Sylvie na Denise. Au mois de juin 2024. Et depuis la bande ko sona bango ba yisa kinga le contraire ya o nga na bande ko loba. Et au mois d'octobre na mona ki ke makamutu bazo bisanga eza ba fausseté, na bisa ki bango ke ba fausseté na bino to suki nango awo.
et j'ai recommencé à dénoncer. Moutounion, ça a droit à bénéfice du doute. Ce qui balobi na ngai keza faute na bango te autour na bango. Bazana bateau, bazoïba, bazana bateau, bazo salabo. Ça ne peut que m'étonner. Mais lorsque moi-même, nayoki voice na mato inanga Sylvia Zolobake, où y a sango koleka kosala vidéo ya Nicolas Kazado. Et ça, comment monter. Bonjour peuple congolais, bonjour mes guerriers, mes guerrières. Donc, si vous me voyez encore, parce qu'ici c'est mon terrain, voilà, ici c'est moi la cheftaine. Je viens parce qu'il y a une histoire qui se... Bonjour, bonjour peuple congolais. Naye ko sala moi vidéo où ya mokie parce que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire des bêtises, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour être honnête, il y a un temps pour manger, un temps pour dormir. Et l'eau que j'ai bien dit, il y a un temps en amour. Et mutumota ko ndima ba parola ye bozoba tout le temps andimango. Juste à preuve de contraire nga Sandra ndi na liawa nana mutu na kosi likambute, nana mutu na bambeli likambute, nana mutu na saleli intelligence artificielle te, nana mutu na pakol mafuta busoto te. Mais c'est la vérité et je reste dans la vérité. Na ebite so pona batum sous vérité eza lokola ennemi na bango, mais Bible lobi na biso nzamba zali vérité, chemin na vie. Si ko soit disant pouvoir nzambe bato botambo na nzambe me balingi bo solo te na ebite soki nzambe nini o bango bosembe po to ebi ki ba nzambe bala ke bele. Na nina tia les points sur les i par rapport à vidéo ba ocho selanga vidéo à la con. Nous trouvons une vidéo banale où ils appellent ça vidéo terre à terre, mais du moins je suis venu reprendre parce qu'il y en a marre. Ils ont goût de trop na vase. Ngai sanda na bimarana bamboa et ça qui kendaki ya qui bimaki. Ce qui te comme il on a point première dame na bino azala humilié boy. Ils ont quoi ba bêtise au besoin continuer comme ça. Mais il faut apprendre na ba erreur na bino. Malheureusement c'est pas le cas avec vous, vous n'apprenez pas de vos erreurs. Comme ça, plus pire. Laisse-moi t'expliquer un peu, madame. Je sais même pas comment tu t'appelles. Je sais même pas chercher ton nom pour niveau quand mon élu. Bon, sans commentaire. Nga ba pesa ki ngambongo, ba bongi singa na ki bongo te ba bongi singa, mais malheureusement je voulais te dire personnellement que fallait you avoir ya kusela na vidéo ba peso pe atanda mwa mbongo au bonganani parce que modèle yé bongo vite fait. Niveau notre trop bas, hein, chini trop, vous avez vraiment dans notre catégorie ni non chayote. Moni, mais avant boire au finga bato beaucoup m'appelle à moi niveau moko boyeke, beaucoup me peut vous finir mouton pas moni qui insulte tango et za moins valeur. Mais yo modèle non anaka babongi singa mais yo mutu na bango babongi sote malheureusement. Ba peso tate ke chaperi ka bien la ta mo lamba bezala bien oh no finga la bisoyi. Malheureusement yeka bongo neti mbalamu bazui bonobo na zamba babimisi aya oloba et puis à raconter ba salade. Je revenons à Denise Nyakero qui t'a bien sûr payé pour oloba parce que Denise dit socho de la sala qui vidéo lobi qui est bazo ya ba futa bataille des places bazo ya ba futa ba mbongo pour ba ko finga Sandra. Bon, ça veut dire que lui aussi déjà parno yango oye ko finga. Je voulais te dire ceci. Pour au lieu ko finga mutu faut aller bo finga normalement, les première dame na bino. Parce que nga dans évidence comme je l'ai dit tous les jours au mon rango que Denise Nyakero yé moi ça va matière ba tia mobile na ye kindumba fixe belé auto et tala sur la toile c'est venu